Mbote mingi na bino bande ko balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bolamusi ba injo na pongi matono mingi na bino na tango pengo ngai bomisedi bongo kopesa biso na nzela ya Vom Télévision pe na nzela émission misala mia bato émission yetoloba ekelama na likanisi moko ya koluka kolakisa misala mi mikosalemaka ya bokeseni na kati ya mokili na biso pe lisusu kotombola mwango pe kolongola bilenge na kati ya molimo ya fainéantisme kokotisa bango na molimo ya mosala pamba te balobi na nzela ya mosala nde sika mboka ekotongamaka na nzela ya mosala nde moto akolia na nzela ya mosala nde moto akolata talantina oyo wapi biso na nzela ya Vom Télévision na ndingisa ya DG Nkwamambu bapesa biso mokumba biso basali na bino mapasa ya libanda ilongona nde konanga mazengo tokokitaka biteni nyonso misala mizali kosalema natina penza ya komonisa yango pe kosolola na basali misala pona koyeba makanisi na bango kati na misala ezali nini pona kotombola mboka pamba te na kati ya mokili na biso d'élégance etondi mingi penza na bilenge kasi na baye bazali kokela misala bazali kosunga po ete bilenge babima libanda te basimba machete te kasi bavanda ta esika moko na tina koyekola mosala oyo kosunga penza bango pe na kati ya bomoi na bango ya mokona mokolo totondi bino penza botondi topesi bino bambote ya mingi na bisika nyonso bozwami bino bozali kolanda biso awa na République démocratique ya Congo bozali kolanda biso libanda ya mboka kuna na eteni ya Brazzaville kuna na eteni ya Angola kuna na mikili nyonso ya bapaya totondi bino penza botondi pe topesi bino penza bambote ya mingi bande ko balandi ya Vom Télévision solo bomo mesento kotambolaka ngai elongo na lipasa na ngai libanda ndeko mazengo na tina ya kosolola pe kokabola na bino makanisi kasi boko constater esika o tozali boali komona toali libanda bisika yali na moto biloko eziki tozali awa na meteo bomo mesano tozalaki na bango elongo kasi mwa likama ekutani bango na esika oyo basili ko bebisa bongo biloko na bango ba local na bango eziki nde wana tokitaki sur le terrain na tina koyeba penza nini yango esilaki bongo koleka na esika oyo na mwa tango tokoleka kosolola na baike na tina ya koyeba penza mama ya likambo nini oyo esilaki bongo koleka awa kasi dokwa tokolaka bongo biso moko te tokotambola kelongo na lipasa na ngai ndeko mazengo toye awa lisusu na meteo toyaki awa na esengo mbaleleki kokuta biloko ya lolenge na lolenge kasi kozonga na biso awa tokuti terrain incendié tebite nini bongi kotalisa na bandeko balandi matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision matono mingi ndeko mpepe na kopesa biso lisusu maloba mbote na bino bandeko balandi ya Vom Télévision toyo kokuta terrain incendié biso bandeko na bino tozwa mokumba ya kokendaka bongo kokabula makanisi ilongona bandeko bazali kosala musala kolongola bato na molimo ya fainéantisme kokotsa penza bilenge mingi na kati ya molimo ya mosala awa pe ezali esika iye misala minene misalemaka pe bandeko bilenge ebele baza awa basalaka mosala na eteni oyo yango toye awa lipasa mopepe tokuti terrain incendié esali biso na pasi na motema pamba te meteo ezali esika iye elongolaka na mboka na biso mwa soni mokie po lelo soki mopaya uti libanda azoleka awa art oyo bandeko na biso basalaka awa butu moyo base pumonaka mpona kosala ba art ya lolenge na lolenge oyo ezalaka awa esalaka fierté ya mboka na biso po soki moto azoleka awa eatiraka ye ntango azotala azoloba seke mpe na République démocratique du Congo na Kinshasa bato baza mpe na baartiste makasi baza mpe na bato iye baza na ba idée to baza na ba mingi ta ba talent ba makanisi ya créativité ya ba activité minene to ba usine nde ezali bongo mais ekosala biso pasi toyo kokuta terrain lelo eziki trace koute ezate ke babiloko esalemaka donc esali biso pasi yango toye kokabola nanu makanisi pe koyeba pena tina nini ya terrain ekomi boye pe tina ya moto iye euti wapi matono lipasa mpepe matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision sans plus tarder tokokota
mbala moko na mozindo ya mama likambo oyo toyeli bongo mokolo malelo avec ne kwaku ya kalau maisha bwaki yekola botambosela biso penza bilili to ko bongo komona lolenge esika yango ekomi yambo to ko bongo lisusu ko yamba bande ko na biso oyo to kosolola na bango na mokolo malelo. Matono mingi bande ko balandi ya Vom Télévision ndenge tolobaki na bino solo tozali awa penza bomoni bongo bilili lolenge kani terrain zali penza incendié pasi na motema kasi totikala ki simate tozali longo na président Ngalapa oyo wapi bango bazali président ya esika oyo tozwami tokozanga pete maye ya kosolola na bango yambo ya kosolola lisusu na bandeko mosusu. Président mbote na bino. Mbote boni santé. Santé za malamu mais tozana kimia te. Santé za malamu mais bozana kimia te. Tu évite na présentation oyo to salibino soki tozangisi loko ya kobakisa ko bakisa. Te naza président ya ba artiste ya Mbinza Delvo na bengami na komwa Ngalapa Kaoba. Président Ngalapa Kaoba. Solo président to zalakana bino med for awa to sai na bino déjà émission mi balé mobimba tant to yaka awa na site na bino météo to kutaka ba art ya lolenge na lolenge. Mais lelo kokoma na biso awa to kuti terrain na lolenge o to kuteli yango. To évite nini komila ki bino penza pe ozali bongo cause ya drame oyo. Drame oyo eza causé na courant. Et puis le col pesa qui n'a pas boutou makasi donc on avait 3 heures et quelques. Singamo à courant eza wana je pense ba la ki bino bo filmer yango. Singamo à courant eza wana biso awa to za biso na courant te. Singa courant nde e pesa ki moto e kwei ezinanga nde angarona ezimoto yango epesi biso likama nyonso tozana ngo. Singa courant de salaki bongo togoliki ya ndenge biloko na bino eziki bokoki ko évaluer yango lolenge nini par rapport ya ba perte bozwi. En tout cas na perte jusqu'à preuve du contraire. Tu évaluer na sens moko d'une manière globale. Mais en réalité perte au salaire tu recommande même $1 million. Tu recommande même $1 million. Mais tu évalues d'une manière globale, tu commis combien par la cause. Mais la réalité c'est ça. Tu évalues que d'une manière, tu trouver une solution un peu rapide. Mais en réalité, coût est dur. Si vous avez par rapport à la fonds, vous awa, tu évites le collabo. Zangi biloko ebele bozi perte ya makasi par rapport ba fond na bino iza ba fond moko ya bino moko privé to boke na ko defa mbongo na ba banque ya l'état o lelo o esengi bo devoir pe lisusu batu basalisa misala na bango awa boko suka lolenge ni na ngambo wana. Bon awa to defa batu au fait iza ba chaque moto azana musala na ndenga sama esamaka batu ba defi ba mbongo o bazala ba nyongo ya banque baza ebele. Bateau pe bazala banyongo bateau ba commande bateau ziki baza ibele donc en quelque sorte vraiment perte ya monene bande ko bande Vom Télévision bozali kolanda penza en tout cas na pasi na motema kutala eloko yiye ndeko mazengo président ba yebisi biso cause penza ezali courant câble ndenge lekelaki yango seke bande ko na biso personnel bazali na responsabilité makasi par rapport ya drame oyo. Éviter nini boki kotalisa na papa. Matono mingi bande ko balandi ya Vom Télévision tozali so kokoba ko solola elongona papa Ngalapa bazali bongo président na kati ya météo. Papa Ngalapa boyebisi biso un drame bandaki à partir ya 3h du matin. 3h. To éviter bo sécuriser la place na bino andenge nini. Pona heure wana drame bandaki wana. Bozana bandeko oyo botika balala ka po ba sécuriser place oyo to boyoka na la police. Bon, biso awa to tika bandeko balala ate. Eza bangar d'abord ezala kaka, eza nano bachara bakiti na kati.
eza kaka mais awa tozala na service mo à sécurité eza ba bureau de o batikalaka awa do biso toyebi biso eza nango école 18h tokangi na biso tokei bango nde bato batikalaka awa na nsima mais même makambo tozoloba ya courant bato bamoni yango eza bavoisin donc bato oyo bazala bandako na likolo kuna nde bamonaki ndenge singa courant ezosala ezobimisa ebani na baétincelle ti ndenge ya kokatana bato me bazalaki na makasi te na baere wana ya kobima epuis mpe bazala na makasi ya kosala yango te ya se défendre te mais en soi biso tokenda na biso c'est une école de formation toye toforme bana vers 18h tokangi na biso tokei biso tokei bangar na biso ezalaka fermé tokanga bangar na biso totika bangar vide te kiono beauté biso bangar na biso eza fermé tokendaka na biso tozalaka mpe na courant na kati te nde tozalaka we tozala na courant na kati te pasi makasi na motema école de formation ezoforme bana ebele oyo bazangi na baplace ya kosala oyo bazangi na biloko ya kosala mais baza na kati ya école bazoyekola mais école yango eziki papa toyebi te sikoyo à propos ya SNEL bokoki koloba nini mpe boyokani ndenge nini à propos ya drame oyo ekomi oyo bon jusqu'à preuve du contraire nani tokomi na étape wana te toza na avocat bien sûr mais ce qui est d'abord dans un premier temps objectif na biso ezali ke bandeko oyo na ngai moko mpe lokola nga mpe nazala na ngar bien ke nazala na maison na ngamu nazala na ngar mpe ezikaki ezali ezikaki mpe na biloko donc biso nyonso nde tozali awa oyo tozikisi biloko na kati l'état mo na biso nano parce que pour le moment c'est une école donc nazo expliquer bino école wana c'est une école de formation moni lelo toza na phénomène moko ya monene na Kinshasa eza phénomène kuluna donc omona mutu azali kuluna aye awa na météo apprendre métier akomi utile pour la société alors na minute oyo bana wana bazala na ba maître formateur na bato ba forma bango siko bana wana na minute oyo bazala musala osala te bazo sala musala osala te c'est vraiment très dangereux parce que bazo sala musala te na minute oyo alors soki azongi na cité akozala na makanisi nini donc yango to belelika et pas l'état tous un problème ya munene to ko nous sommes des sinistrés tous ba sinistrés comme tous ba sinistrés basunga biso SNEL eza peka l'état biso te nde to tumbi biloko na biso contrairement ya ba rimer mususu zo bima bima de part et d'autre biso te mutu moko te akondima ami pesa passe na eloko na ezo soit biso makasi peut-être na biloba loba batu mususu parce que kuwa liboso tozui ya kozikisa biloko zaka oyote ya cela 10 ans biloko zikaka jamais donc ça la mora déjà si esalema mais jamais boyoka tour liboso tolobi ke SNEL mutazikisi câble SNEL non tolobango te donc ceux qui tolobi tozo détenir ba preuve et puis même temps bato SNEL ba yako sa tia câble oyo topekisa bango parce que ça des parts unique to pekisa bango ke botia yango te eza mabe parce que kolekisa câble na se ya bangar eza mabe makasi to pekisa bango mais bayoka te balobi eza makambo etali l'état si tu es à l'état donc bazana bayoka bisote tala conséquence lelo matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision bandeko ya SNEL bozwa penza ba solution pona ba câble na bino ba drame komi mingi na ville ya Kinshasa bato bazo perdre pe ba vie na ba bien matériel na bango ebele à cause ya ba drame oyo ipasa mo pepe moko to mibale ko bakisa matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision na pasi na motema kotala ndimbola ya président lolenge nini bazali bongo kotalisa kasi lokola tozali na président awa bako limbolela biso penza na mozindo kasi sengi na biso pe lisusu ko tambusa nanu bilili pona tina ya kozwa pe makanisi ya bandeko oyo basalaka na bango nesika oyo koyoka bango pe moko to mibale nini bakozala na yango ya koloba sima ya kozongela lisusu président na biso na tina ya clôturer manaka na biso ya mokolo mwalelo avec ne kwaku ya kalao maisha to ya mapeli lisusu bandeko mosusu mbote papa journaliste Nous bandeko Vom Télévision ba kombo na bino nani pe musana bino ana meto ezani ngai kombo na ngai papa Evariste Mukisi donc musala nanga na météo naza vanier na sala ka biloko ya bakekele
Papa, tout ça li constant, tu as terrain incendié. Biloko nyonso eza lisusu te, à part pendant tu as to liboso. Tu as nini et causé drame oyo. Bon, eloko e causé drame ezali singa ya courant yesnel. Donc singa moko e traversa likolo ya batelier na biso. Alors tant singa wane katani ekwe likolo ya batol, nde yango e causé dégâts oyo bomonia. Donc ezalaki vers 3h du matin. Biso nyonso tozalaki lisusu te. Donc tant ba bengi biso toye na ba 4h 5h tokutaki déjà calciné. Merci papa. Mbote papa. Oui, mbote papa na yokio. Bonne santé. Santé eza sous malamu te parce que biloko ziki donc no ba parti moko ya santé baby. Parti moko ya santé baby bo sungana bande ko balandi ba kombo na bino pe musala obi bosala ka bozana. Ngai kombo na nga papa Sami Lukaki nazali menuisier depuis 1981. Depuis 1980. Na ki bolobi parti moko ya santé et baby parce que biloko ziki biso moko pe toye to constater yango bandaku biloko na moni bozo bandela lisusu misala. Bokoyi ko talisa na bande ko balandi nini penza o isila ki bongo koleka na esika o. Bon, eloko elekaki awa ezaki vers 2h à 3h du matin. Toaki déjà kola na bandaku tozongaki biso nyonso parce que bato bazalaka te. Alors singa moko ya courant traversa batelier na biso. C'est-à-dire na makadam eke na bandako oyo ya météo singa on ekatanaki. Alors ko ezaki na courant ekatani ne moto nango e chauffer batol ne sali incendie nyonso. Auto moni biloko eziki pena lengo tozomona boy. En tout cas biloko nyonso eziki to récupérer ata CTT. Même c'était à Pambezati. Donc biloko nyonso batelier eziki biloko nyonso eziki. Donc ata eloko moto récupérer ezati. Donc jusque là on a vu que parti moko ya nzoto ezobela. Donc malade nanga yango. Tondi bino botondi kasi bokasi ezalaka. Vraiment tozo souhaiter l'état asunga biso sinon la biso moko tozali lisusu nelo rote. Matondo mingi. Mbote papa. Mbote papa, mbote. Bonne santé. Santé normal. Santé na boeza normal. Mais kati siko ne ngaka mnayebi. Bosungana bande ko balandi ba kombo na bino pe bozali nani na esika o. Ngai kombo na ngai maître Kabo. Autrement ba be nga Roger na batu mususu ba ya kati. Mais kombo yebani awa eza maître Kabo. Donc boulot yo to banyango depuis 1975. Wana na otanga. Mais na osala mo pezo futa minerval ba ne wana. Tina ne to komi lelo kabulo. Depuis 1975. Ouais. Et là, causé drame yo. Eza Singapura o anomoni wana. Et pelaki siko ba connecteur wana. Tango ezi moto e bwaki likola ba tol. Ne siko yo, ne omoni ba flamo. Mais avant ba tchape ba singango moni ke biso to boyaka metalaka to na droit wana te. To meka ko système ba kolo makamba lubika fueleka. Nde lekaki. Nde yango esali ba biloko wana. Mbala liboso esala mela bino to esala maka déjà. O eza déjà deuxième fois na kati ya site que moto epeli. Et bandaki ba 3h du matin. Donc tant que tu as récupéré te loko mo eza te ni 7 moto récupérer te. Nengo zo mona ba o nyonso molereza la wa kuta biso na mouvement. Mais siko ndenge eza boye tozo meka obunda na info perso. Donc merci na bandeko oyo ba eko sa biso moi lisungi moi libanga nefiska ya muke basungi biso en tout cas tozo féliciter bango général Kasongo amipesaki corps am 4h du matin déjà tozaki ne awa donc asungaki biso penza na ndenge sengeli donc topese ba fleur ebele matono mingi totondi bino botondi. Merci beaucoup. Matono mingi bandeko bandi ya Femme Télévision tosili bongo kolanda pe lisusu maloba ya bandeko par rapport ya ba régler na bango pe lisusu mai o basili ko senga liboso ya bakonzi ya mboka pe ko talisa pasi oyo ekomelaki bango. Président Ngalapa ndenge bo uchi koloba o ezali mbala ya liboso te ndeko moko pe ba uchi ko talisa biso na interview na tolandi ezali déjà mbala ya mibale. Sikoyo ba précaution nini bozui pamba te liboso esalemaki ya mibale salemi. Po ya misato ezala te précaution nini oyo tokoki bongo kosala.
normalement tous en 21e siècle. Dans le 21e siècle, tous en centre-ville. Tous en espace, ils ont monnaie. Bangar approprié Zali, hein, bangar moderne, Zali. Moussalo toujours ça là, ils ont tellement bénéfique, ils ont bénéfique pour l'État nabiso. Alors pourquoi tu veux vivre dans bangar? Pour na ko bongisa esiko e ko senga ba milliard te, je pense. Et senga ba milliard te. Lelo mokili to sala musala. Musala na biso même to sala musala ki to même finition nango. Soko tali bien nangar. Eza sécurité mingité. Et là to senga na l'état asunga biso a doter biso ba machine appropriée. Place e comme centre PME. Ndenge eza na bamboka mususu. Ba centre PME, place ko mona il y a des machines appropriées, ko mona ke na espace très propre, ba sali loko moya propre o ko sunga biso. Mais et là to sengi d'abord dans un premier temps wana eza ba projet oyo ke no basala loko moya malamu koleka basala wana eza ba projet. Mais na momo et là tozolela biso batu to perdre biloko. Un papa wutindako tango ye aye kutata CTT ata eloko te amoni boye pena capital na ye azaite na moi capital ne bana obunda nango ya moi $10,000 nyonso etamboli ekei azana eloko te bandelité nini te. Et puis biso pesa système mingi tozana mi na biloko. Donc mingi tie biloko na yo ozo gérer ngo malem tozala ba mbongo te soki to tianga o ezana ba banko ke kozwa te tozala ba moyen wana te. Parce que charge tozana ngo na ya ba prenant eza charge mo makasi ya bano bazoko yokola musala eza charge mo makasi yango tozo senga d'abord aide na l'état a aider biso après amona makambo ya ko arranger d'abord site pour lobby makambo boye eyate. Est-ce que nakomona ndenge boti ko perdre biloko boye à part biloko est-ce que batu pe ba sili bongo ko perdre ba vie na bango te kuna batu ba ko perdre ba vie soki ezalaka na batu balalaka na banga mais biso batu balalaka te donc batu nyonso bayi koya biso makambo olala na banga ezalaka te yango moni de côté wana mutakufi te. Siko depuis et salameli bino likama oyo est-ce que bozu déjà mo assistance moko na niveau ya likolo na bakonzi na bato emiti malamu o baye kotala bino pe ba meki mo mokie ko sunga bino na ngambo alikama bokutani nango te. En tout cas il faut nazala très honnête ezali et parti politique mo boye na tanga kombote et yela biso 1,5 francs et sili to tozwa ni 1 franc mo quelque part. Botikali kozwa ni 1 franc moko te quelque part président Galap. Tozu ata eloko te à part na lobi bien 1,5 francs congolais parti politique mo bayaki na otanga kombote bayaki kosunga biso 1,5 francs. Bande ko balandi ya Vam télévision. Na kolikia esika o tozali mingi tango tolikaka awa tomonaka biloko ya malonga o epesaka penza fierté na kati ya mboka na biso po batalo ya makasi ezali awa. Kasi na moment moko biloko yango toali komona yango lisusu te na esika toyaka kolongolela mwa nyongo ya miso na biloko oyo tolulaka libanda ezalaka pe na mboka na biso kasi tokuti yango te. Boni ata lisungi moko te na bae oyo bakutani bongo na likama. Kasi na kolikia awa ba taxe bofutaka. Oui, d'abord les associations. Tu fous un pot. Donc tu as un niveau impôt parce que tu as la RCCM, identification nationale, le numéro impôt. Donc ce que tu as dit, tu fous un impôt. Tu fous un impôt. C'est une association. Non seulement ça, tu as un musala et belé ya munene obiso to sala. O ezali ki bana bazoko apprendre métier et puis pe bazai belé. Bazoko apprendre métier mais en contrepartie tu gagnes eloko mote. Impôt tu futaka. Bien que l'association mais tu futaka impôt. Na motema nyonso ya bolingo soki moto akweli likambo esingaka ta kopusa na pene ata conseil kosunga bango ata kona mo eloko ya moke oyo kosala remonter bango penza na moral. Kasi to lobanini bande ko balandi ya Vam télévision bolandi boyoki lolenge likambo yango ebandaki bankokoso yebazali na yango tokosinga kaka na bino bato bozali na mitema malamu ko banda likolo kino na se boya komona bandeko ko soutenir bango po bakoka bongo penza ko zongela
penza na bafona bango ya malonga par rapport ya ba perte oyo basili bongo kosala solo to bendi penza suka ya manaka na biso président Ngalapa ya mbotoka bon tebite message nini ya suka o boko kozana ngo ya kopesa na bandeko balandi o bazali bongo kolanda biso to pe bongo na biteni mosusu. Oui, et là on a ko message à suka ezali ke biso toza ba sinistré. Donc toza na problème ezali kama moko yeli biso o biso to kana kité. Donc to ye boye bandeko mosusu pe bon ngana koma ki mo avant mais ba o ba yaki na tomba yokuta mabele apamba. Donc rien. Donc nyonso ekei. To seki kana bato ya bonne foi. To seki kana gouvernement pambati. Mutu nyonso ya bonne foi. O azana volonté ya kosunga. Ba ya kosunga biso. Po toza vraiment na problème. Na moment na zo bisabini. Vrai problème. Kotala boyen parent avandi azana eloko kosala te. Donc moi pe gauche droite ezate. Même bato la pamba o pona ozong c'est ezate. Même ba chevron ezate. Donc nyonso ça passe. Ceux qui coûtent même place au sengeli azong satanga ezate. Bon à plus forte raison à kozong sa biloko mususu na ndengeni. Donc c'est ça le problème. Matono mingi bande ko bande forme télévision totondi bino président Ngalapa totombeli bino kaka bokasi penza ezala nyonso ekotambola nango malam mokolo eko bakozela bino penza malam. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup na remercier bino mingi. Matono mingi bande ko balandi ya forme télévision solo tosili bongo ko da penza na bozindo nyonso ya biso bande ko ndenge kani basili bongo ko limbola pe ko talisa na mozindo mai oyo silaki bongo ko komela bango tozali ndeko na ngai mazengo yambo totika bongo sika oyo toyebite nini bokoyi kozala na yango lisusu ya kotalisa na bandeko balandi o bazuli baku ya kolanda biso mokolo malelo par rapport ya mai oyo tokomelaki sur le terrain na likama ekomeli bongo bandeko na esika ya mosala. Matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision na pasi na motema kotala école monene boye ezo encadré bana ebele eza parmi ba école ezo longola to ya kuluna na kati ya mboka. Mutu akoboya koke kosimba machette koboya kosala mabe aye komitika po yekola musala na ye mais école yango eziki ata assistance moko te ya bakonzi kobanda likolo tina si ata moko ta yeko soutenir bango eza pasi bande ko na interview ba uti koloba awa nde kwa kuluna bo assister ye nde kwa artiste akufela tala bana bakonzi ya mboka babimisi ba mbongo basali nyonso po matanga nele kamalamu nde ko bongo ba artiste oyo basosela biso ba art ya bien tozo vandela tozo sepela nango koleka pe ko utaka misusu libanda po ni to soutenir bango te toza na mutema malamu bonne foi ya ko sunga bandeko na biso iye bazali bongo ko sala musala monene pe bazo participer na un plus ya développement ya mboka na biso donc minga ko lobezalité tozo zela assistance ya mino bakonzi et pa ya bandeko iye bazuli kama monene iye matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision deko mpepe. Matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision tokobeta li société na bandeko SNEL boyi babongo pena ko zo ba précaution ya malonga pambate ba drame oyo ekomi mingi niteni ya matadi kibala to monaki bandeko babungisa ki ya bango bomoi awa biloko ebungi na biteni basusu tosala penza makasi ya koluka kozo ba précaution moko ya malonga oyo kosunga po ete na ngambo wana biteni tolekisela ka bongo ba câble basinga na biso kimia ekoka bongo kozala penza na kati ya mboka na biso totondi bino lisusu botondi boipesa ki biso tango pengonga ya kolanda émission na bino misala mia bato esika wapi tolobi awa na komenya ngalema na lié na biso ya météo esika wapi ba talent esika wapi ba artiste na biso basala ka biso biyama longa bo moni bongo likama oyo silaki bongo kokomela bango mokolo malelo ndeto kitaki sur le terrain na tina ko solona bango tokoliki ya bolandi biso penza na bokebi nyonso solo tolobaka na bino tango nyonso na nzela émission iye misala ya bato ekoyaka penza na tina kola musali suma kanisi na bino kolakisa misala mizali ko salema pe lisusu kolongola bino bilenge na molimo ya fainéantisme kokota bino na molimo ya mosala pona nzela ya mosala ndi sika wapi moto akotomba maka mboka ekotonga maka pe bongo lisusu maye ya malonga totondi bino penza botondi botikala katango so brancher na chaîne na bino Vom Télévision etando bonsomi ya bonne pe bola musiba ndo na pongi pe na nzela émission ya michala ya bato mokolo nyonso ya lundi na ngonga 19h pe mokolo nyonso ya vendredi na ngonga ya 16h pona kozwa biso bomenga biso numéro 090 47 12 495 bokobenga biso numéro 090 47 12 495 topé 089 33 28 088 ndeko masengo biso na bino tokabwani totondi penza botondi na bino bandeko balandi ya Vom Télévision
kimia ya mfumu kimbangu likolo ya bomoi na bino kobosana te kozongisa matondo na équipe technique mobimba ya Vom Télévision basungaki biso poto za la penza lisusu na isika oyo na malonga tosungamaki na tata kwaku ya kala maisha bwaki yekola kuna ya sima ya caméra poni unité na Nentimba le superlatif absolu kuna neteni ya montage pona biso na bino tokutana lisusu mikolo mizali bongo koya kimia ya mfumu kimbangu okati ya mabota na bino botikala mala. Nazana pose